Eza kaka makanisi tozo kabola. Eza kaka makanisi tozo kabola. Eza kaka makanisi tozo kabola. PV hip hop, PV hip hop yangoyo émission bo sepela kolanda PV hip hop émission oyo eya pona kotelemisa mouvement hip hop ya Congo place oyo moi pongi moi kidiba elingaki ekota ensemble nanga moko ebokasta ya moko parmi ba ninga na PV hip hop ya lelo tozamba vraiment solo comme na bomesano kande tebisa rabino lelo tozana vrai na biso moi la mère na biso aye auti Congo central ya la mbanza ngongo base neza kuna aye na Kinshasa abifa mwana na PV hip hop fallait kawa tubeta ba vraiment sur les mouvements hip hop ya Congo toroso anaye à la projet moi qui toka bimisi et tourner torobeta lisoro lango penza pembe nango au point ya artiste Dodge Madiko et tourner puis quand les gens na YouTube et zazazara awana tout yango toujours pour to continuer toujours ko kabola yango au point et ça la biso vraiment kitoko makasi ya trop Congo Black Congo Black P kamula ke loko mo na Black P lo mo a bien esprit d'équipe to consommer yango to partager yango ils a déjà la plateforme nyonso tout ça yango mamba bien pour les abablo on a biso ya bana mère na biso tout ça vraiment pour alors tout le monde a invité na biso to betane ba vraiment solo au etali mouvement hip hop ya Congo voilà mpave voilà to pesa biso ndeko mbote pesa la format kitoko makasi ya trop mbote mon mère mbote mpv hip hop mpv zali mpv zalaka toujours comme d'habitude. Voilà. Le roi en PV Zali, ça linga vraiment kitoko makasi ya trop. Et ça mbano liboso na PV hip hop. Alors na PV hip hop tous en la partie que tu benga partie betali solo. Yo zambano liboso na PV hip hop. Au betali biso vraiment li solo na début à carrière na yo ezaki ndengini. Mais avant to kene étape wana, soko se présenter na bandi en PV hip hop et Bokastai azana nani. Et Bokastai azana easy traumatisé moi na kiwa King of Z3 défenseur à musicien Congo central. Nous sommes comment on a papier là moulay. Ils est traumatiseur. Ils est traumatiseur. Toi quand c'est ton nom continuer il faut comment on a papier. Ah oui. Voilà. Tous ça Izé Izé motema ya ba chéri Mbanza ya ba Congo ya ba chéri tu ya Congo central puis à Kinshasa il y a ça à limité te ya ka Mbanza te ya là de partout. Lubumbashi ba kakae Gemena partout bokaka en tout cas jeune moko bien ça ko évolue vraiment kitoko makasi ya trop ngane to mona kala depuis une année en PV depuis un an PV depuis un an PV ne to mona na easy en tout cas to mona sous lelo et ça dit vraiment kitoko makasi ya trop alors easy betela biso début ya maso na yo easy pas comme un rappeur ezaki ndenge nini banani bapesaki izi mpv wana lisolo wana kokima biso libanda te po bino kokimaka libanda ono ta baaméricain te na mbanza pe a fait des artistes oyo ando tala bapesa biton spogu wana donc izi pour le loi comme rappeur lelo tozaka ne boye peut vraiment solo boye et bana ndenge nini. Ah bon nga déjà mama oyemba ça vient de ma famille na bande oyemba na chorale. Artiste à chorale, belé, on a chorale. Ah bon. Nando na chorale et puis fut un temps nakima prai. OK. Nakima prai na vraiment concentré sur maman nanga. Wana zaki na blé blanc. Dès to vanda na ba massa et mon freestyle et mon panzi mo voix massa ah ke yo wa muzika na sala ngolo be simba. Dès to bandi mais zai pe na batu o to bandi o tala déjà na bambanza lokola bademani oui et venanga utulaire. Et puis il y a plein d'artistes, viennent à Bisso, Dadou Crack, il y en a plein. Au total qui déjà pesa qui Bisso là et puis Bisso tout marché derrière Panaba. OK. Ou depuis neni yo bandi na rap. Bon, moi na bandi rap ça fait même pas 10 ans. Ça depuis 2019 na ça qui premier son nanga. Na ça qui premier son nanga, na ça qui na bleu blanc. Na ça ka na posa yemba. Na yemba ka lokwa mo amusement.
eza andeni na studio suis ba artiste ba beti et ça m'a andeni et ma ça n'a pas ando rapper na ninga quartier que je sali en passant du bras des eaux ma ça n'a même ba liboso na studio na qui to enregistration et puis na voyager nanga et ça y na au moins amusement si après en vie on est bandi okota ndé to commencer à pe ba son ba masa yemo ba 5 ninga balar ya yemba nde to yembi to betaka banzembo na bwaka ba masa nanga si e ko mape ya solo to ko mochi na pe maele mon structure mambo changer pe donc c'est un peu ça. OK. Tu as dit solo moi bien. Vous avez un vrai na yo ba ndeko ça mo balar pour yo ta studio. Ah oui. Est-ce qu'elle est là toujours na bango ou bien sûr na bango. Na bango ils sont toujours là ba aider na mususu o pe ezo faire avancer mais eza susu na point na te ya ko sangisa bambongo pona kota studio donc bako aider na mususu o eza qui pour accompagner puisque j'ai déjà dans une structure ba accompagner déjà dans un droit d'enregistrement et puis ba clip ba mamna nyoso oyo eza fondamental pour na ko sala œuvre ba ça ila OK. Avant l'artiste ya Mbanza ya Mazangungu zaki bande kotala minka Mbanzangungu succès la tie atala plus ka Mbanzangungu artiste ki mpese bota ka ki mpese ya lukala bota pe ka lukala succès la tie na lukala ikangie akanga mikala ki lukala nde moi si c'est mobile sakalara lelo bino bo comprendre qu'il faut ko bimisa musique na bino libanda lelo ba kabino kaka na Mbanza te ba mo kabino tina Kinshasa et de partout nini oboye nango ya sika na ndenge ya ba communauté na biso déjà ceux qui na kala ezaki na ba artiste bazaki bongo peut-être déjà ils ont dépend na ba ambition ya bato maintenant mutu asala musique ayebi o yazolo comme mutu mususu yo sa musique pour séduire ba chéri mutu mususu yo sa musique pour azapi na ba mamna mususu nga musique ya mamnanga et puis tant on a tient en pratique en haut salango pour le bebote langa pe loko alors kozala trop borné sur le plan Mbanzangungu c'est pas vraiment où ils ont la vision nanga puisque tobeti ils ont le joueur obeta abetu local abetu provincial alors le abeta national pour qui a comme un peu international alors vision nanga eza lobby tobeta be stade nene tozala ndeti na Congo central nazala ta numéro 1 na représenter ville nanga na représenter province nanga pour que na rivaliser pe ailleurs donc vision eza tellement musika tozo sala makambo pour que lobby simba eza ka te pototika na Mbanzangungu puisque mamboze bele lobby pe bana ba hôtel la biso ba oncle ba hôtel la biso ba neveu ba hôtel la biso alors to sala ngo pour lobby pe sa biso loko donc c'est un peu ça. OK, voilà. Vision est vraiment moulaï to sepeli makasi alors to zonga kuna pas ingénieur urbain kanema vous en a pas mal ya bason et puis to betali solo ya bon sambela bon sambela to betali solo wana na ma sélection sali wana to découvrir en moment de makasi produit to koka Joker OK na Joker lo beleni na lobela qui déjà un engagement quotidien par rapport à ngamoko par rapport à charge au nazo mema déjà naza musicien naza na ba massa naza na famille ba hota elanga nazo lukana bunda pour nanga moko kate na réussir et puis pe batu mususu ba bénéficier pe na réussite nanga donc nazo sala musala pour que lobina ko Joker na sunga ba oyanga donc c'est un peu ça en tout cas. Il y a une autre musique qui parce que au défendre un vraiment bien clair et c'est ngara au bazar non pas comprendre vision na yo qui ba pousser bien que ce que simbi bango pe mambo ezala bien alors tout mon ingénieur urbain kanema ACP Sabiso pour et ça la vraiment kitoko makasi il y a trop beau comprendre que moto mixer mission eza artiste Dutch Madiko yen pasa na siko donc a kamulango pour eza bora palais MPV biso donc voilà quoi MPV voilà simplement PV hip hop pour l'Antoine Jonker il y a moko parmi biso Izé Izé vraiment beaucoup s'abonner na ba page na biso TikTok Instagram YouTube Facebook toke karna MPV hip hop en tout cas et ça la biso vraiment kitoko makasi ya trop na YouTube MPV officiel TV
Bokobenga biso na plus 243 89 50 49 400. Pour na bino bandeko o bozozo biso na ba radio hein, bosala biso mo ba testo ba message à bien et ça la biso vraiment kitoko makasi ya trop to ba vraiment que bozake belé bozala mo bondo pour na kolanda émission na bino PV hip hop. Toé awa na easy. To ki jonker to sepeli vraiment makasi ya trop yezaka rapté za koyemba pezali au mixer rango vraiment. Bon, moi, vraiment, à ce que je vais dire, Naza artiste. Aux artistes. Donc, so ben un rappeur, je vois comme si vous limité. OK. Donc, moi, je fais de la musique en général, donc je suis un Il y a un artiste. lobby, la limite au PT, on a pandi en C'est ça. Voilà. Tout peut être solo, il y a Bossambe là. Ah oui. Bossambe, les projets, oh, ils sont ici, artiste et quand Banzango, au thème, Congo central. Oui. Producteur dans Mazanan. Producteur Nango, c'est Shelmy Vamba, New Vibe. OK. Initiateur, il y a projet Zanan. C'est moi. Easy. Dans la salle, choix, il y a artiste, il y a Nakat. C'est moi. Easy. Oui. Voilà. Ceux qui ont des artistes, ils ont quantité, ils ont mérité à quitter. Donc, je ne peux pas dire ça, que les artistes méritent à quitter. Eza nzembo na saliango kaka po na mbanzango ngote puisque ezaki na polémique mo ebima te ngai na so na tunyo makomo mususu ngai lingasko papa to kembala moko ba o baza na kati te ba mérita ki kozala to baza ba mérita ki te o baza na kati pardon ba mérité o baza te ba mérité kozala te. Bon, je peux pas dire ça puisqu'il y a des artistes qui bossent aussi bien. Mais bazaki na projeté puisque nzembo projet zaki wana pour que artiste nyonso pete bazala na aider yo projet on est dans le projet phare ya Congo central. Oui. Tu veux une sélection va bon pour Léopard ils a Léopard c'est qu'il faut avoir bon ba meilleur. Ah oui. A to beta na bac ça so ba jouer na Léopard té c'est qu'on mérite té. Ah oui. Donc oza vrai na biso ya roloba ke non ba o baza na projet ya ba sambela te ba mérité te pour minute pesle na ngote ate comme na 10 minutes kaba c'est doit être 10 minutes. On avait tout ça qui sélection d'artistes belé artiste msusu pe ba répondre à une invitation te msusu pe ba répondre qui en retard biso to bukaida bukla qui déjà projet. Donc koloba ke artiste msusu ba mérité te wana est un peu vague. Mais tout ça qui artiste oyo bazo représenter valablement ba ville na bango. Et puis o baza na vérité baza na vérité na minoko na bango baza na sincérité et puis baza na énergie. C'était pas question de buzz. OK donc bien o baza na énergie baza na sincérité na minoko na bango baza na vérité et bazo représenter valablement ba ville na bango kitoko makasi. Mais to moni absence ya Sonoff o azali pe moko oyo abundaka pe makasi na Mbanzangongo. Donc kolanda yo elakisi biso penza kino Sonoff ndenge aza wana a mérité te et pour on a mérité te pour ba dire oyo lobi wana c'est azo représenter vraiment te valablement province to pe territoire to pe sikazali to pas la vérité te na munoko na ye to sincérité on a pesa te to ke non bongo bon quand nde o penser so eza bongo te quand nga na penser te nga to sola to sola bon est-ce que c'est vraiment quand nécessaire et puis faut ça là kasi parmi bato babunda rapna pona mabelo wana bataliki mais nini yazate bozu wonder bozu ete babunda na mabele baza belé baza tellement belé surtout zongi vena biso da duka ka kufite aza envie ba venanga baza belé ba MC ba Ibra Baby il y en a plein ba participer pe na projet T nazui wonder puisque so tali presque artistes oyo baza vraiment la plupart d'artistes ils ba oyo tout ça presque la même génération na ba oyo bazoya donc ceux qui sont na ba mikolo je peux voir Wonder et il y a aussi Bedevano un artiste de Matadi aza sous artiste mais nazo qui est po déjà quand j'écoutais les rap nando yo kakae c'est vraiment un soldat c'est vraiment un bosseur na monaki na jara projet na ya kozanga te. Alors, l'artiste et Mbanzangongo, tu as plus de 7. Sotali na projet wana, tu as plus de 7. Donc, l'artiste et ville où l'artiste est basé belé, c'est Mbanzangongo.
je voulais pas vraiment qu'on monopoliser projet pour Nambanzango. Donc, malgré projet outil c'est pas j'ai fait le projet pas pour Mbanzango, je l'ai fait pour la province, pour la culture la province na biso. Alors, l'artiste Oyo Bazana, moi j'ai trouvé que c'est ndé bazo correspondre na type ya projet Oyo ngana za na besoin ko sala pe ba kopesa nga résultat Oyo ngana lingi. C'est un peu ça. Ça ne va pas résultat bien té ya bakati. Mais apparemment, il y en a peu ne courir les gars bien té. Non, courant Sundeni. Bon, kanaka bien té. Bon, koyo kana comment? Oh, lingala, tu vas dire mission la lingala, si si koto sera lingala, mon ça on doit comprendre des tépena, ma belle. Ah, Zaka, vraiment naïveté, surtout. Chapeau pe on des bombo face. Ozanga ba tarudu. Ozanga ma chinoise no moro boy na Chine. Ozanga ma chinoise no moro boy. Ah bon, nga vraiment na préféré mingi cause na bien na batu bazala nanga bien. OK. Et donc soyi mutu azana bien te na ozana épée. Bon, non lingate na sa elo point noirier, non pas aussi comment qui respect, mais je reste dans mon coin, je fais mes trucs, sans pourtant na lukana déranger qui m'y en a été elo moi bongo. Il y a tellement de trucs peut-être les cas na mabele et moi je trouve que ça m'honore pas. Peut-être na égard il y a artiste et mon sous et moi je préfère rester dans mon coin, je fais mes trucs, na za bien pe na ba oyo bazana nga bien. Donc c'est un peu ça. Voilà. Simplement PV zan PV hip hop a tout na rapport yoka to raba songi yara ngati na songi yo po da songi ba nous ba songi. Ah oui. Et attends lola kuna ba tonga rabiso. Voilà en Jésus sanzambe bokao pe nam depuis loba ba tonga biso pe kan. Boko to kuna ne to comprendre. Ndenge salaka. Alors te beti masolo na ebike esenga to so lango boya pour tu ne peux pas comprendre pourquoi, mais au sol, vraiment, que tu comme Kassi, ingénieur, tu es biso, toi, non, clip, on a un clip, nango, tu as la cause, yo moko, monster, yo moko, exacté, normalement, tu as clip, nango, et bongo, nasi. Bon, mais maman soumou, mais bossambela, peuple zonio, quoi, mameko, kateko, sosola. Bon, mais maman soumou, mais bossambela, peuple zonio, quoi, mameko, kateko, sosola. Il faut botou bela. Mpeve! Voilà, simplement PV, bossambela, hein? Peuple bena dit, bah, donc, zoua, quoi. Tout ça là, easy, also la bien, et un jeune, kota la eboe, abimisi projet moko, topé likanisi moko, o bakulu tu na ebele, baso ki mpeve wana te yako sala yango. Bango ba wale kapison la vitesse. Bango ba wale kapison la vitesse, parce que bango ba comprendre ma bango bien. Ba comprendre ma bango bien. Biso to nakapaka fort nini, mama rapé fort ici là. Rapaka fort, eza so eza rasulté. Songo rapaka fort qui na state. Ayo koma yemba ba pecho ba 10 ans, ba 16 ans, ba kangaka nzembo, ndenge ba ize ba osala, ndenge ba CDB ba osala, ba boko ba osala, ba d'autres bandiko ba osala. Basala zone ndenge bazosala bosala ngo bongo otenga rapaka fort mama ne fo botika ngo rapaka fort nzembo esa succès te okonga yo na biso obika biso te biko rapper fort siko ite sa te faut timbat faut les miss rap comme ça rap ngo ba en primaire pour ça bien Toyo parce que l'on nomme quoi il y a Sika. Oui. Non, il y a Sika, il y a projet, c'est sorti déjà en 2024. Bobet on a fait l'eau. Bobet on a fait l'eau. Il y a ici na mixtape nanga, mixtape 7. Maël nayo, Maël a fait l'eau et na mona ki opesu na lemba na concert ya fait l'eau. C'est un plaisir on aura bien kota la ba déplacement na bosali pour na opesa mona mai na bino Fox et nga sala ki wana histoire etikali. Ba olobango to robetango. Après 10 ans, la liste de Betty, terrain on a lemba,
il y a GD et Felo Zanakati. Donc artiste comme ça on a le loba on a pu loba loba ah vous savez le succès mais vous pensez que ça va stade on a été Felo en tout cas félicitations à Mobali sur ça qui on a tout doit être vérité muta lavé à tes propre à tes basket à suite on kanga singa lacé à tes poudre à suite qui piaté hein à tes mata basina mo kiezugel abimi chez bango azu moto to taxi a loué to car pour koma wana ils ont facilité muta lavé à concert na ils ont facilité alors Felo à l'acte biso vraiment force wana qui batu balinga kai batu bayebiye batu ba se plan la musique na ye tout ça qui on essaie vraiment qui to comme kasi na ba DJ Ice Madiko malgré moi ba erreur à Miki à courant mais bi ki mbala sima oh c'est le mosu il y a bien makasi bana limba ba rosepe po ba sepe là qui déjà to ka projet wana o kamula ki na Felo titre ngo za susu dengo bo bete masolo net nini nakati oui to comme si moi si comme si ekila moi si Dengo na dengo, la petite tellement qui toko kela dans l'enzoto, bedo na bedo. Mon ibo na sepeli makasi, il a dit vraiment que yonde au salaki yango. Qui la force. Boyonde zala vraiment. Yo artiste asi idioté, parce que c'est yo ngala yi bango, ba belé. To kango pour ça la biso vraiment qui toko makasi en playback. Mpeve. Voilà, simplement PV hip-hop, voilà tout l'andi, vrai nabiso, n'enge vraiment, bakamuli vraiment, et le mot bien à Felo, hein, et qui est vraiment qui toko, makasi, il y a trop. Non, c'est pas la présence ou les vraiment, sinon, bête sur moi les solo mouké, nakiyo moko, projet bimi, il y a collectif, au bout là on est-ce que moi ma série de concerts est là? Bon, déjà, en 2025, j'avais prévu dans ça l'événement, déjà concert pour moi-même. Et nécessité qui s'y tout ça affiche Nabiso très bien avant par rapport il y a son Oyotobi Misaki. Donc, nous avons un concert déjà, il y a un la VIP, comme je fais du chanter, il y a live et tout. Pas beaucoup d'invités surtout. Sikoyo et Zaki n'a moins retard moi et Salemaki total Nzembo et comme déjà prêt on pouvait pas ramener ce qu'on peut faire aujourd'hui à demain. Nzembo total déjà faut bimaka en 2025 to bimisi Nzembo total vibe na format il y a événement tout ngato sala total surtout na sala événement surtout na Nzembo ndenge zaleli na obligé na faire inviter tous les artistes où il va participer qui na projet raison pour laquelle toujours proposer date ultérieurement tout ça l'événement où il faut répondre à grandeur il y a projet autobimisa qui pour que l'artiste senior se base dans la possibilité de participer en tout cas ça là on bien et en dehors de ça bah projet na omoko nini autosé là bah projet exactement na communauté il batena bimisa et plutôt single kaka puisqu'il y a tellement de projets c'est là au moins à Calamité, compagnon, jaloux, il y a tellement de titres où ils ont vraiment la probabilité qu'on donc base à toujours scotché, base à la brancher, mais bien est-ce qu'en termes de retour pays à finance parce que ton beau sable aura bien beau et clip à qualité, son qualité, en termes de finance, est-ce que Nambanza Penza, fan base consommer pays hip-hop bien vraiment, est-ce que retour pays dans la concert? Bah retour les gens consommer biso surtout mais je dirais que tout ça dans mode difficulté n'a pas y a organisateur vu que namboka na biso déjà biso to changer makambo bate belé bazaki na problème à choix donc até loko ezama be vu que yangoka ezo salema azaka na possibilité andimaka wana po na choix té alors biso to ramener moi lo moins sika toujours faire comprendre dans le micro toujours faire comprendre bateau que makambo photo même melango boye mais bateau bazana dimal ya comprendre biso surtout ba organisateur à événement parfois to kende bandole on a loba vraiment et puis bateau ba organisateur événement ba vraiment souci ya ba musicien et toujours ça la musique na minute yo on les fait pas d'abord pour l'argent mais on les fait pas pour rien
Pour ce qui est na tiambongo liboso, peut-être na ko faire passer aussi bah opportunité mususu. Mais il faut pas comprendre que on a des gens qui comptent sur nous. Tous en a parlé, to lataka, to bimaka. Alors, ceux qui peut-être oye ko négocier dans un événement na yo et que ngai mbongo o ngana singi na équipe nanga au moni ko na possibilité o pesa ngote to tiki na place que to créer ba problème. Alors biso to ça les locaux pour que l'eau et foutre la biso quelque chose ba ya vraiment te pour na ba ya ka vraiment te pour na minimiser ba artiste. Problème tout ça nango yangwana. Donc les gens bazo linga ba minimiser ben fort ya ba. Donc bazo ba diminuer ba artiste. Ah ya ça ne broyer qui non ka boy. Des fois to kenda événement OK kaka bon. Là, ça qui m'a trop parlé, n'a qui peut-être pour la visibilité, mais ça nous tue vraiment. Bah te belé, bah linga vraiment, bah zo betelo ma beaucoup félicitations. Mais ceux les années locaux comment ils aussi ngaki et faire marcher yo, bah diminuer, bah ça l'angoté. Alors c'est vraiment ça les problèmes. Mais côté public, bah tu vas consommer un bis aussi toucher des événements, bah fouta apé bah billet. Donc, le côté positif, c'est ça pour que tu aies moto événement, na moto, à son bibilamba sika, à sopoli, à fouti tako aïe, c'est pas facile. Eza kaka makanisi tozo kabola. Eza kaka makanisi tozo kabola. Eza kaka makanisi tozo kabola. Mpeve